nango malamu pite bapaster batonda na pite baza kotika basi na Congo baza kotia basi na Europe na Congo wa bondumba. Haleluya. Baprofete ya miyini basakola ya miyini basakola kama kama bokozi na Nzambe te basakola kaka oyo za interest baobi misema mtono ba president na batolo kuta. Haleluya. Moyibi nefo kisani bino moyibi bandina bapaster moyibi bakoma koteka ba mai bakoma koteka ba huile d'olive pasteur moyibi nalingi nanga mot de passe pona banda kona bige. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Voilà, chers internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission Shot News avec Eki Bumba, votre humble serviteur. Eki Bumba qui reçoit aujourd'hui un homme dédié au nom des révérends Patrice Moussoke, Oyo Tozanaye, na plateau Awa, Tomeka Osolo, la Momuke, Ndenge to Lakakabino, Pendenge to Ebsarabino, na site Nabiso, Ezaka Kaba divertissement, Kasezalipe, paroles dédiées de manière que toyeba kobongisa lobi na biso egosala bien tozana évangéliste oyo na ko introduire déjà et topesi bino nyonso mbote ba ebozwaka vraiment libaku ya Olanda biso ba remerciement na bino tobosanité agence Yassir pour na ba congolais na niveau ya France JNT service donc wana déjà Boss assuré, ba congolais surtout, bolimbo tinde la bande on a bino biloko, atabo tinde instrument na église, atabo tinde nini na JNT service ego koma abonné difforme. Vraiment merci na bino nyo sope na bande ko JNT service na likantima lamu obo salibo sunga ba congolais, il y a Brazzaville, il y a Kinshasa pe ba angolais parce que ils ont salé na 3 pays wana. Bonjour papa. Bonjour. Boni santé ma. Bon, nangola nzambe tuzande go yebi. Lokwa tuzana nzambe. Makafeza kama malamuti. Voilà, bisoto yaki ko rendre yo visite na Kilt, les lotos alaki to kotai a wana bere pona ko talisa pebino esika nini papa na biso Patrice azali mokambi pe oyo ndenge nini azali kote ya bana na Nzambe liloba. Je crois bo Olanda ngo après cette une petite interview au tozanae papa lelo olingaki ko parler penza na nini oyebisi bandimi moi c'est to betina nini lelo vraiment toyebisi bana na Nzambe pona la seconde saison. Alors seconde saison ingoba ke saison musu ya liboso ezalaki saison ya liboso ezali saison oyo motatambusaki vina ende yemoko sans Nzambe yango wana lokola zangaki Nzambe akoti na ba problème akoti na ba malade na mikakatano na ba souffrance na kozanga na bobola na souffrance ya makasi. Siko seconde saison ezali saison oyo moto il faut abenga Nzambe akota kati na ye ayamba nkolo kwa mokosi pe mobikisi ye ademere kati na Nzambe Nzambe ademere kati na ye Nzambe soka ye kufanda epa na ye nyonso ya kosenga Nzambe akopesa me bato liboso baza kobanda liboso ko ya kosenga Nzambe aho Nzambe pasanga boy pesanga libala me ye za kati na Nzambe te na yamba nkolo sute même na Europe kuna bato baza kobenga parce que bonde apona nganazo abo me Nzambe bakoboda nini parce que no yambi nkolo sute. Mais il faut obana babo ko yamba nkolo Yesu ko na mokosi pe mobikisi et Nzambe ako prendre soin na yo. Voilà, en tout cas merci beaucoup na Maté Yawana to landi yango je crois bozo landango tout à l'heure awa bo landango pasteur motuna moko ya curiosité parce que moto na kibo moto na ye alingaka mwa lokumu alingaka mwa lolendo sikoyo mingi balinga pe ko côté église amoni ba instrument amoni mwa mopepe ko sala banini yo ko église ezana nu na eta oyo est-ce que esika nini oyo eza Nzambe azali Nzambe azopona esika oyo eza bien ambelito eza ndenge nini mais bato baza komikosa to obite ke église za malamu te. Bon, peut-être bania musu bazwi ngolu ya kozoba moyen financier batie église madame. Nous sommes église en mutation. Nano tozwi makokite tozwi ba bailleur de fonds te poto tonga. Et belepe batongia za catholique za protestant za kimbangiste basunga kabango.
biso pe moko bakosunga biso pe tokotonga mais ezate ke po église ya mine za malamu ndenza batebe nzamba za kuna yango tolobaki ke ebe na basene nzambe bakosambisama nzamba akotuna bino na yeba akoyesa bango na yebaki bino te mpo na nini bazwi église eza de commerce na koma esika mosusu baoteka mai baobanda na $100 bateka mai bateka 500 mai à 500 francs. Ba prophète ebele batoni na Kinshasa baoteka yango na $100 na $50 mais eza moyibi. Nzamba alobaki vous avez reçu gratuitement, vous donnez aussi gratuitement. Mais soki moto ya malamu abiki révérend Bosoki na ngi na sunga bere na sunga bino na pesa mine sika losambo tokoboya te mais on a que chacun donne comme il a résolu dans son cœur ko forcer moto te apesa lo kalinga pesa te. Alors yango wana tobiki nzambe azalinde esika o bayambie na solo et bon na ba village na biso kuna esika basambela ka bisika ya bandako ya ndele na banzete nzambe azate azali nzamba za esika baosamela na solo yango koleso ayepisaki na Jean chapitre 4 ayepisaki na femme samaritaine les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est là où le Père aime. Nzamba lingi esika baosamela na bosolo yango basene na nzambe batiki bosolo batiki monimo santu bakena magie bakoti na franc-maçonnerie bakena occultisme po bakosa bato osaba miracle te. Baïka ba influencer bateau pour être tant que bateau aza koya ba benda ka mbongo bateau to ya lokuta Voilà, merci beaucoup révérend awa siko tolingi totika pena bana nzambe balandalité ya bongo nini oiko pesa comme dernier message pour na interview à lelo bongo bana nzambe nyonso tout bazwa petan ya landalité ya on a vraiment à l'intégralité. Merci papa eki ndengo sayibiso surprise lelo tika nzamba pambola yo apambola ndengo za kosa ka ba image yo nzamba yebike déjà ni bala na yo déjà na nzela alors tolobi boye que bana na nzambe eloko apa sezate nzamba azali kati na biso alors naza ko pesa mbote na mama Salima mbote na yo papa JNT service papa nga Shanongamba mbote na yo. Alors on a ebele moi to tanga bino ba kombe zate ba mama Kati alors nzamba pambola bino bosenga kinga biki papa atolingi to na pe ba prédication na yo yangwana prédication liboso yangwana musala ya esenge pesa mama mbongo alors bo soutenir biso ekoza malamu pe ba prédication e bana koleka na internet ekoza malamu. Merci beaucoup, chers internautes. Binomo Boyoki, révérend Dengue Aouti Koloba. Bon, tout le bino tambo landa prédication. Merci na binonio surtout bo pesa vraiment attention na ba émission na biso. Bozwatan ya kolanda prédication oyo parce que l'homme ko la prédication bo supporter biso toza na mabanga ya roboa raté toza na batmingi ya otanga te mais to baksaraka. Bo pesa biloko na bino na JNT service bozala décité bino batu ya Brazzaville batu ya Congo Kinshasa batu ya Angola solution ezwami JNT service à suivre tolanda prédication oyo bongo tokutani tout juste après merci. Evangeli totelemi tokomela moment otoliko yoka ainsi dit l'Éternel. Parce que dans le billet depuis mercredi tokotaki déjà dans la seconde saison tiketi nzamba pambola. Tant que nous benga mongo na Nzambe révérend Jean-Patrice Bosoki et par notre famille to beteli Yesu Masia mo konse na biso makasi. Merci Jésus. Alléluia. Yahweh, osali Nzambe na tango yoso Yahweh. Osali Nzambe na tango. Oh Yahweh, osali Nzambe na tango yoso. Yesu maboko makasi. Ok, tufakira kombo na nkolo Yesu. Tala lelo ezali mokolo na sango malamu. Lelo ezali mokolo na sango malamu. Sango malamu ezali koloba oyo Nzambe asala. Oyo Nzambe azakosala pe oyo Nzambe akosalaka. Parce que mokili emisala yango mokote bisope to misala biso mokote osala mundele osala moto muindo basala biso kosala tozali bikelamu o basala biso kosala
basala biso na Yawe nzambe tata na nzela ya mwana na ye Yawe nzambe mwana Kolo Emmanuel Yesu Kristo ya Nazareta oyo azali liloba oyo ezalaki kati na tata pe asala nyonso oyo eza komonana na oyo eza komonana te. Alleluya, amen. Tala Yawe nzambe abengaki biso kati na esika oyo pendant la semaine parce que Yawe nzambe ayebi yo ayebi ngai, nzambe ayebi lobi na yo, Yawe ayebi eloko nini baza kobongisa yo ya mabe na monde ya ténèbres. Mais soki oza kobondela te, soki oza koluka nzambe na mabondeli te, soki ozali toujours kati na ba distraction koteka kolia komela, oza kobosana ke na ntango na Noe bato batekaki, bato baliaki, bato bamelaki, bato babalisaki. Mais mokolo moko mbula ebetaki, ntango mbula ebetaki mbula wana ekataki te, ezalaki diferent na bambula mosusu pe mbula ezindisaki bango, mai ezindisaki bango. Baza koloba ke bato oyo bakufa na ntango na Noe baza 16 milliards. Ozokanga? Haleluya. C'est-à-dire tel oyo nano tokokisi nombre ya bato oyo nzambe aboma na ntango na Noe te. Na ntango ya Noe bato bakufa 16 milliards. Mais sikoyo toza konage à peu près na 8 milliards. C'est toza moitié ya population oyo nzambe abomaki na ntango na Noe. Tu vois, yo kasi siko nzambe akobanga yo soki na ntango na Noe 16 milliards basindaki na mai, batekaki, balambaki, baliaki, babalisaki, nzambe asindisi parce que baboyaki kotosa liloba na nzambe, baboyaki kotosa oyo nzambe atindaki bango basala. Alleluya, amen. Na ntango ya Lot pe na ntango na Lot makambo toza komona na monde ba homosexuel ebandi lelo te, ebandaki na ntango na ya Lot ete bato basi na basi baza kosala pite, mibali na mibali baza kosala oyo toza komona ba homosexuel ezali biloko ezalaki na ntango ya Lot. Nzambe asepelaka na yango te. Alors ntango bato batiaki tembe message ye bobongwana botika mabe po bokonzi na nzambe eza koya, nzambe alingi makambo wana te, bato batiaki tembe na ntango na Lot. Mais tala mokili mobimba wana ebele na bato nyonso wana banai babikaki. Na ntango ya Noe babikaki 8 personnes. Na ntango na Lot babiki combien? Babimaki 4, babiki 3. Pour moi si atikaki héritage na ye na Sodome et Gomorrhe asa lokola basi oyo baza kwa na église, mibali oyo baza kwa na église mais baza kobongwa na te. Amen. Baza kotika mabe te, baza kwa na église koluka biloko na nzambe mais baza kobongwa na te, baza kobosana oyo ezali très important na vie na bango, baza koluka ba guérison, baza koluka ba miracle mais baza kobongwa na te. Mais mukolo wana mbula ezaki moto eza kokwela likolo, eza kobima na se, bango nyonso bakufaki na moto sauf Lot na bana na ye mibale ya basi pe na mama na bango. Mais lokola mama na bango atikaki héritage na ye na Sodome na Gomorre akomaki libanga na mongwa, eza lokola yo toza kobenga yo Yawe nzambe alobi, Yawe nzambe alobi okanisi boswi na yo eleki Yawe nzambe, okanisi koteka na yo mosala na yo eleki nzambe. Mon frère, ma soeur, oza komikosa. Alléluia, amen. Oza moto liboso te oteka, oza moto liboso te osala, oza moto liboso te oza na mituka, oza na mosolo, oza komikosa. Mokile bandi lelo te, mokile banda utakala. Alléluia, amen. Ok, toza kuna te lelo de la sengoma la seconde saison. Alors la seconde parce que
liboso ezalaki mais oyo ezali ya mibale ya seconde saison ezali temps oyo nzambe aza kotia na chaque mboka na chaque continent il y a des saisons neti biso awa na Congo Kinshasa tozalaka na basaison mibale saison de pluie et saison chasse. Alléluia. Alléluia. Bato kutu na mokili bayebi ke sikoyo tokomi na ntango na elanga sikoyo tokomi na ntango ya bambula bayebi mais tala nkolo aza komitungisa parce que bana na nzambe ebele bayebi batana bango te yango wana baza kotambola baza kolanda influence ya mokili olie balanda oyo nzambe aza koloba tala nzambe abengaki biso alobi na seconde saison mpo amonaki na saison ya liboso eloko nini ezalaki totambolaki malamu te totambolaki na kobanga nzambe te na kotosa nzambe te totambusaki bomoi na biso moko yango wana lokola totambolaki biso moko malade ekotaki banzala ekotaki bampiaka ekotaki chômage ekotaki baseliba ekotaki mpo toboyaki koyoka yawe nzambe. Alléluia. Tala mukona mercredi tomonaki na mokanda na Lévitique totalaki na Lévitique chapitre 26 verset 13 de 3 à 13 kuna importance ezalaki 1 à verset 3 balobi si nous suivons les prescriptions de Dieu si nous observons ses commandements 3 si nous les mettons en pratique alors qu'est-ce que Dieu fera? Promesse, Dieu donnera la pluie à notre maison. C'est-à-dire tango biso kotosa nzambe tango biso komona marakola nzambe kotosa nzambe yawa alaki biso akonokisa mbula na mapamboli na batango na biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Condition yango wana nzambe alaki biso seconde saison tolongwa na première saison oyo tozalaki kolelanela komitungisa baposhe na biso etobukaki nzala na ndako malade esilaka te baliwa na ndako tala yawe nzambe alobi nyonso wana eyelaki biso mpo te toyebaki kotosa nzambe te. Les prescriptions ezengo banini eza bitinda oyo nzambe atindaka soki moto akongoli motema ayambi nkolo yesu lokola mokonzi mpe mobikisi nzambe apesaka ye bitinda etinda ya liboso alobi ozalaka toujours na ndako na nzambe ntango nyonso tala baere boza koya tala baere boza koya en retard parce que kati na bino na ino boza na culture wana teke nzambe aza nzambe ya temps nzambe aza nzambe ya temps soki bato na mokili babengisi biso na bafete baprésent mokili baroi ya mokili balobi mise en place à 8 heures moto ayaka après 8 heures bayambaka ye te batiaka ye libanda mais tala bana na nzambe bayebi na kotosa nzambe te d'abord mpo na likambo etali ntango likambo ya mibale bana na nzambe bayebi kotosa nzambe te mpo na likambo etali kopesa nzambe olingi nzambe apambola yo oza kosisa baeglise okanisi peut-être awa na bere nzambe aza kosala te lokuta na yo nzambe azali awa nzambe aza kosala yo nde oyebi kotosa makambo na nzambe te. Alléluia. Alléluia. Ti mopesaka te soki otuni yo année passée 2018 opesaki dime combien de fois? 0 fois. oza komi lukela yo moko olingi bone na yo moko olingi bone na yo moko oza kobosana nzambe moto apesaka misala oza kobosana nzambe moto apesaka bonne santé oza kobosana nzambe moto apesaka kimvwama oza kobosana ye mais soki ozangi tala oza koya mbango epa na nzambe nzambe kabela ngai nzambe pesa ngai ye nzambe bikisa ngai mais yawe aza kotuna yo depo akabelaka yo time na yo ekendeke wapi yo moko koma révérend pasteur yo moko koma révérend
koliaka badime okoma kosala badeba na ndako na yo na esika na yo odidime toza kovamisa bapaster tala moto oyo apesaka dime te aza komikangela nzela ye moko poso otangi malashi kuna moto apesaka dime nzambe akofungula lola mpona tiro na ye maninisa na lola ekofungwama nzambe abi bomeka ngai mpona badime na bino na baofrande soki bokomona ngai yawe nzambe na kofungula manisa na lola te omoni saison eleki lokola oplokaki maboko na mpona dime tala nzala ndenge ekotaki tala mpe kende ekotaki tala nde bana na yo oza kokoma me kolesa bango malamu te parceke nini moyimbi na dime moyimbi na dime alleluya sokolingi na seconde saison okota tosa malako na nzambe tosa malako na nzambe tosa litinda na nzambe wana yawe nzambe akokotisa yo na nkembo kembo alleluya Amen. parce que la seconde saison c'est la saison de gloire seconde saison de gloire en gloire alleluya alleluya Amen. omoni lofundo osalaki année passée ezali wapi obandaki kolela dini yo moko omoni nzambe abuki okomi kolela le okolela soki okozongela nzambe te soki okozongela nzambe te okolela okokontinue kolela baoyo bakozongela nzambe bakoyebi te yawe nzambe nasalaki mabe nayibaki dimi banda lelo nazo ekateli kopesa dimi na ngai ntango nyonso kopesa baofrande ya bien kosunga mosala na nzambe nzambe akofungula yo seconde saison de gloire alleluya alleluya nani alingi nzambe afungula ye deuxième saison de gloire nani alingi nzambe akosala na nkembo nani alingi nzambe afungula ye la seconde saison nani tikali ya nzambe apambola yo alleluya Amen. kanda te zuwa te olingi kosala yango te okokota na blocage okokasa bandoki me eza bandoki te eza yo moko tika kokosela bandoki makambo yo moko moyimbi na yo osiba flambo ya mobutu ya impere okabaka te oyibaka te biloko na nzambe blocage ekoti akuvuteme ekoti maladi ekoti mpo esilisa yo mwa mbongo wana otutaka tolo oki yango n'est-ce pas alors amen mais esengeli otosa mibeko na nzambe les 10 commandements oyo ekomami na mokanda na Exode chapitre 20 okomona les 10 commandements bana na nzambe baza komela baza kolambwa pite toloba te omoni moto aza kosambela me pite atikaka te moto aza mosali na nzambe moto azali kotea sango malamu pite bapaster batonda na pite baza kotika basi na Congo baza kotia basi na Europe na Congo awa bondumba alleluya moyibi ebandi na bapaster moyibi bakoma koteka bamai bakoma koteka bahuile d'olive paster moyibi ya bapaster bafaux prophète batondi mosaka kosakola mpona biloko ya bato alleluya moyibi bapaster ya miyibi baprofete ya miyibi basakoli ya miyibi basakolaka makambo ya bokonzi na nzambe te basakolaka kaka oyo ezali terrestre oyo alleluya basakolaka kaka biloko ya mokili mpo bayibaka mbongo ya bato baza koteka mai ya 50 francs ya 500 francs na ba $100 miyibi ya bapaster miyibi ya baprofete nzambe akosambisa bino mokolo wana bokoloba ete nzambe nasalaki bikambo na kombo na yo nabikisai bato na kombo na yo kolo yesu akoloba nayebaki bino te oza bamiyibi tala basomi bandako na moyibi baza kotambola bajipe ya miyibi bakoti na occultisme baokosa bamiracle baobimisa bakorno bapesina nsuta bato lokuta alleluya moyibi nde okiseli bino bongola motema lobi nkolo yesu aza koya alleluya alleluya moyibi ebandi na eglise
apesaka ye mbongo akendeka kaka mondimi wana me mondimi ya mobola akendeke te moyibi bongola motema kolo yesu aza koya kolo yesu akobela nzela kolo yesu aza koya akobanda na Kongo Kinshasa akobanda na Kinshasa kolo yesu yaka bapaster Moïse batoni na Kinshasa baprofete ya Moïse batoni na Kinshasa baza koteaka mpona makambo mpona bakime mpona bafona lokuta avabonda mpona moto aza kosenga mbondo kolo yesu yaka kolo yesu yaka kolo yesu yaka aleluya mose tasango malamu na nzambe tokotaki na mokolo oyo elandaki totakaki makambo ya estras ngo bakaka aide nani aza kosunga yo nani olingi asunga yo na nzambe olingi nzambe asunga yo yoka estras aza koloba azalaki deporte na mboka babilone bameni na mboka babilone estras na mboka babilone mais aza kotuna sango ya Jérusalem bayebisi ye Jérusalem ezali temple ya Jérusalem ebungani bamire ezali susu te na temple ya Jérusalem. Esdras anégocie na roi ayebisi roi soki okosunga ngai roi alobi nini Esdras alobi soki roi nakozwa faveur epa na yo po ete nakende kotunga tempelo. Alleluya tolobaki tempelo wana ezwaki likanisi na l'homme selon le cœur de Dieu roi David moto azwaki likanisi ya kosala temple mpo na nzambe mpo David ayebaki ke soki tosala esika mpo na nzambe esika tokende kokuta na nzambe tokobika tokokangolama tika tosala temple mpo na nzambe mpo te nzambe azala ya biso mpo te tosaproprie nzambe akoma ya biso mais nzambe abino David namoni oza na poso osala ngai esika na afandaka libala na libela mais yo maboko na eza makila yo oza moto na bitumba moya osala nga temple eza te mais mwana oyo akokita na yo ye nde moto akosala temple. Alleluya tala Salomo akitani tata na ye David mosala ya liboso Salomo azwaki ya kotonga temple ya nzambe mosala ya liboso Salomo atonga temple ya nzambe Salomo mosala ezalaki te azaenrichir atonga ndako na ye yango toza koapele bakonzi na mokili ntango nzambe aetabli yo mokonzi liboso luka nzambe oluka nzambe tala bokoti na franc-maçonnerie mpo na nini nzambe atie yo mokonzi me tala tokoti na franc-maçonnerie oyo oluka nzambe moto apesaka vie moto apesaka bokonzi me tala moninga Salomo aluki liboso nzambe atongi temple mpo na nzambe ava atonga esika na ye ya kovanda atongi liboso mpo na nzambe taka atongi temple mpo na nzambe asili kotonga mpo na nzambe me tala balobi depuis mokili ebanda moto moko na ye no apesi makambo mpo na nzambe lokola Salomo aza te botuna baprese na biso bopesaka ofrande wapi bopesaka badime wapi ministre opesaka ofrande na wapi opesaka dime wapi député opesaka dime na wapi opesaka ofrande na wapi. Alleluya ba PDG opesaka badime wapi baofrande bapesaka wapi meta moninga Salomo roi d'Israël apesi liboso epa na nzambe abozi bangombe combien bameme combien babiloko ya or atie na temple na nzambe tala église ya Congo eza kosouffrir parce que bakonzi ya Congo balingi nzambe te lokola balingi nzambe te bake na monde ya ténèbre église eza kosouffrir na bamboka oyo balingi nzambe baéglise eza soutenu na l'état parce que église aza esika oyo bato atalaki moto mabe ata moto alaki kuluna ata moto alaki bandi tala ye na église moto ana changé tala il faut l'état akopele na église église ezali kosala mosala monene oyo meme na polise akokoka te tala biso toza koyamba bakuluna mpe baza kobongola mitema toza koyamba baimpidike bakobomola mitema oyo l'état akoki te église
aza kokoka mpo église eza na nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais tala Salomo tanga bozeli nzambe. Nzambe alobi Salomo otongeli ngai ndako ya mibale opesi ngai offrande eleki bato nyonso banda lelo ngai nzambe naza kosala yo moto aleki mosolo na mokili mobimba. Alléluia. Amen. Nzambe apamboli Salomo te lelo oyo même oyibi diamant ya Congo, même oyibi baminere ya Congo okokana yango ba Salomo te. Okokana Salomo te. Okokana Salomo te. Ata oyibi nyonso na Congo okokana na Salomo te. Pobo ya Salomo eutaki na Nzambe. Mpo nini? Asalaki likambo malamu epa na Nzambe. Alléluia. Amen. Tala Nzambe atelemi biso na vangela bike soki tolingi tokota na seconde saison, il faut tout réparer. Il faut tout tourner tempelo. Temple ezali mibale. Tozali na temple ozali physique et matériel. Temple ozali physique et matériel ezali esika onga na otoza kosambela. Na lingi na talisa yo na bisika nyonso Nzambe alingaka. Esika Nzambe alingaka kwa tempelo ezali. Même au Kenya na retraite pour na lusuzila. Même au Kenya pour na soki na ni pombo kana mangengenge lokuta. Esika Nzambe alingaka mingi ezali tempelo. Esika o babite soki bato mibale misatu bakosangana na tempelo Nzambe akokita. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yamona roi David alobi na sepelaka tango bayebisaka ngai tokende na ndako na Nzambe. Pote kuna esika présence na Nzambe ezali. Esika Nzambe abikisaka, esika Nzambe atangolaka, esika Nzambe apambolaka. Loba amen. Amen. Mon frère, barbili soko liki Nzambe. Olingi Nzambe akatisa na seconde saison. Zala moto oyo ozwi décision banda lelo ya kosala nini? Ya kotonga ndako na Nzambe. Ya kotonga ndako na Nzambe. Ozali awa ndako na yo ezali kitoko koleka ndako na Nzambe. Ozali awa biloko ya cher ezali na ndako na yo koleka ndako na Nzambe. Ozali awa banda to banda lakisa elembo na yo oyo kogange pa na Nzambe ke yawe Nzambe kanisa ngai nasombaki eloko boye ezali. Ozali lakisa biso yango. Yo moko za témoin. Tango za koloba oza komona ande tozali awa osomba ta eloko moko te. Ya mona ba prière na yo moyen mateza te. Tango za kobosana kotunga ndako na Nzambe, Nzambe pe akobosana yo. Aumena malade, babi malade zaki na yango ife mema ina liwa. Pe Nzambe atindi prophète Esaïe. Abi Esaïe kende. Yebisa Ezekias. Abongisa ndako na se di aluka pabi bana na ye nana ko remplacer ye. Nana ko koma role sika na ye. Po aza kokufa. Talaga Nzambe ye moko atili messager. Talaga Nzambe atili messager ke oza kokufa. Ezekias tango Esaïe aza kobaluka po abima. Ezekias alele pasa. Abi Nzambe kanisa ngai. Kanisa makambo na saki parce que Ezekias aza parmi ba roi ya malamu. Ezekias tanga komi roi akuta ila kuna Nzambe za polluer. Yende mutabongisa ila kuna Nzambe ate biloko or nanda kuna Nzambe abongisi salaire ya batu nanda kuna Nzambe. Alléluia. Amen. Akekolo kota kuna tango Ezekias ba sacrificateur ba kimaki na Nzamba pona nzala neti na bere boso katika mukakima pona nzala oh bakabere bakabaka te oh soki babi bakaba oh pasteur bakabere bakabaka te bakui kosala 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois bamemaka eloko na ndako pasteur te na ndako pe Ezekias akutaki basacrificateur nzaleleki bakimi na bango na Nzamba motamotaki koluka pe mwakonga na ye abi batango be baboy kotosa mobeko na Nzambe ngape na zamo misune ya makasi tia pena kele kosa bila nanga basacrificateur bakena Nzamba bake koluka motamota ndenge na ye abi na pena makasi na koluka te ake koluka ndako na Nzambe kufi ndako na Nzambe kufi moto na Nzambe présence na Nzambe elimwe
la présence des Zambé est moins. Et c'est que c'est un allié. Pour diriger Malamu, il faut azongi sa présence dans les Zambé. Nzamba mona na basali na ye. Yoki. Alléluia. Alléluia. Et c'est qui a satini bango bokere kolo kota basali na Nzambe. Oh bakima pona nzala. Na Ezekias na ye. Donc on a ye na barakofuta ba sacrificateur nyonso ba la vie malin. Et c'est que ça ne dépend dans Nzambe. Nzambe katala la moto. Na zo se di basali na yo na ndako na Nzambe. Nzambe bia na moni. Babi avant même Esaïe atika akoma na katikati ya cour royale. Yahweh Nzambe abengi Esaïe, sonda. Esaïe 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 sonda. Ona yoki asambo ya mosali na ngai. Me andimi yango. Esaïe sonda. Kende koyebisa na Ezekias. Akakufa lisusu te. Akakufa lisusu te. Yebisa Ezekias. Akakufa lisusu te. Akakufa lisusu te. Alléluia. Amen. 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 Ok. Amen. 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 Po Mariam est pas saraki yango. Yena Aaron. Po Mariam azalaki oyo abandaki kokengele Moïse. Tango mama na bangaki kobomba ye na mai kuna. Atie na panier. Mariam nde yaya oyo abandaki kokengele. Soki bakoyiba mwana. Lokola Mariam amonaki ndenge na panier baokoma Moïse. Aza kwa kosinyane mama na bango. Tala bafandi na Aaron. Ye Moïse balingala kesani ete na bato nyonso ya mokili Nzambe alobakaka na ye. Nzambe alobakaka na ye. Nzambe Moïse na bato innocent ayebi te. Nzambe akiti na lola kuna frappe afrapa Mariam. Apela penza Mariam ya yote. Mariam. Alléluia. Mariam abali kobanga. Mariam baobanga. Tena mi Mariam mwaza ya Moïse. Nzambe afrapa ye. Apela penza bandeko. Lèvre soto mobimba. Ok mobiko za kiso za na lèvre basani. Babwaka yo libana ya mboka. Yo nyokoza kosakana babwaka libana ya mboka. Babwaka yo. Mais Moïse na yoki. Moïse azaki mutamawa. Abisa. Ala grande scène quand même. Bimbisa ye. Mais ça va bibo asa moi 2 semaines kuna. Na Nzamba. Aza di banda. Pour marquer les cils. Oui, Mariam, depuis ma frappe, azonga, monokopé kanama. Alléluia! Alléluia! Zambabi Esaïe zonga. Yebisa Ezekiel, malade na Esili. De deux, Yebisa Ezekiel, nakotika ye araignée susu, nandako Israël pendant 15 ans. Alléluia! Amen. 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 Nzambe asisa maladi na yo. Nzambe asisa maladi na yo. Maladi oza spirituel, maladi oza ya bampiaka, maladi oza kozala mosala. Nzambe asisa yango. Nzambe asisa yango. Na kombo na nkolo Yesu. Nzambe asisa yango. Ata ozala ba maladi incurable. Nzambe abikisa yo. Nzambe akangola yo. Na kombo na Yesu. Oyebi ntango kaka Isaïe ebisi Ezekiel. Voilà moko malade ici. Ézéchias, malade ici. Ézéchias a régné qui sous Israël pendant 15 ans. Et bon, ce qu'on a régné qu'à 15 ans. Autre président Félix, quand moi 2 semaines, à combien d'années? La monnaie a échangé. À combien d'années? La langage a changé. À combien d'années? La colère a changé. À combien d'années? La cortège a changé. À combien d'années? La garde a changé. Alléluia. C'est que Yahweh Nzambe. Oh, Nzambe na malamu asalela yo bongo. A changé situation na yo. A côté ça na seconde saison. Oh, Nzambe akopesa ngona muke esengo na kombo na Yesu. Siko na otaka kama muke plutôt ça. Mon frère, au côté que la biso na Esdras chapitre 7 autant que verset 6 au sauté autant que verset 10 au sauté autant que verset 18.
P.E. au Kosovo, ça vous donne verset 27 à 28. Exode 7, chapitre 7, verset 6. Aussi, au tangi 6, au tangi 10. 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Cet Esdras vint de Babylone. 20. Cet Esdras vint de Babylone. Ye Esdras a ye na Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse. Ezalaki moscribe moko oyo azalaki ya kokota kati na mibeko na Mose. Donné par l'Éternel. Oyo Nzambe apesaki. Les dieux d'Israël. Des dieux. Nzambe na Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. Lokola loboko na Yahweh Nzambe ezalaki likolo na ye. Le roi accorda tout ce qu'il avait demandé. Nzambe apesi oyo nyonso ye asengaki. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier. Poete Esdras asalelaki motema na ye pona koyekola Et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. koyeba kotia na misala mibeko na Nzambe Et enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. koyeba kolakisa na baisraele mibeko mpe mikanda. Ok, 18. Vous ferez avec les restes de l'argent et de l'or bokosala na ndambo ya mbongo etikali mpe wolo ce que vous jugerez bon de faire. oyo osepeli kosala na yango Toi et tes frères, yo na bandeko na yo en vous conformant à la volonté de votre Dieu. na ntina ya komipesa na volonté ya Nzambe na bino na mokano na Nzambe na bino. 27, 28. 27, 28. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, akumama Yahweh Nzambe ya batata na biso qui a disposé les cœurs du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel. oyo ayebaki kotia motema na mokonzi mpona koyeba kokumisa mokonzi mpona koyeba kokumisa Nzambe Et qui a rendu l'objet de la bienveillance du roi. mpe oyo ayebaki kopesa likabo ya malamu epai na mokonzi Et de ses conseillers. mpe na bayekoli na ye Et de tous ceux qui sont chefs. mpe baoyo nyonso bazalaki lokola bakonzi Fortifiés par la main de l'Éternel. koyeba kolendisa bango na loboko na Yahweh Mon Dieu qui était sur moi. Nzambe na ngai oyo azalaki likolo na ngai. J'ai rassemblé les chefs d'Israël. Nasangisaki bakonzi na Israele Afin qu'ils partissent avec moi. na ntina ete bango bakabola na ngai. Amen. 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 La seconde saison, Dieu aide ses enfants, ses serviteurs, ses bien-aimés à construire ce qui était détruit par les ennemis. Et donc, la seconde saison, Nzambe aye po asunga bana na ye nani mwana na Nzambe oyo ayambi nkolo Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi asunga deux basali na Nzambe nani mosali na Nzambe oyo aboyi satana na misala na ye mpe amikabi mobimba mpona kosala Nzambe. 3 asunga banani asunga balingami na ye banani baza balingami na ye baoyo nyonso bandimi koporter un plus pour na évangile parce que évangile etambolaka na mosolo na bamoyen matériel. Alléluia. Tala na seconde saison yango wana awa ezali témoignage ya Esdras ye moko alobi botela makambo esalaki ngai lokola nandimaki ke nakende kobongisa ndako na Nzambe nazwa biloko ya kokende kotonga ndako na Nzambe Yawe Nzambe akitaki asibaki motema ya roi na ba collaborateur na ye atiaki kati na bango bolingo parce que ba roi wana bazaki bapagano oyebi soko koti na vision ya Nzambe
soko komi kolinga osala lokola nzambe nzambe akopona te nani esika nini okosungama nzambe akoki kosala bapagano mpo na yo mwana na nzambe mpo ozwa bamoyen matériel financier mpo ete otonga ndako na nzambe loba amen. Banda lelo zwa likanisi ya komema eloko mpo totonga ndako na nzambe. Tala moko na vendredi nalobaki banda tobanda chere oyo ya libaya ekochange mokolo nini chere oyo kaka esika modérateur aza komodere esika prédicateur aza kote na baeglise mingi eza lisuku bongo te. Il faut chere ezala ya prédicateur ezala ya modérateur loba amen. Nani akosomba chere puke nzambe apambola ye nzambe akota na vision na ye lokola ndenge akotaki na oyo ya estrase mpo moninga azwaki likanisi malamu nakende natonga ndako na nzambe azwaki likanisi teke nazwa mbongo nasomba bavila nasomba bajipe bamona ngai grand pasteur bwawa na Congo soki moto atamona jipe grand pasteur na bagarde du corps aza sir te na nzambe na ye na bagarde du corps batinge na basezaka okoma nini officier okoma autorité ya l'état mais yo oza na Dieu des armées oyo azali na baange abi l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui craignent de Dieu et l'aide de livre du danger. Mais yo apôtre yo pasteur yo soki évêque ozwi bagarde de corps mpona nini ozasi na nzambe na yo te. Alléluia. Soki olingi nzambe asala yo bafaveur soit décision banda lelo otonga ndako na nzambe. Ngai na bandi kosola mosi na nga nabi mama bana totonga ndako na nzambe tomema eloko na ndako na nzambe mpo alongola biso na basituation oyo eumeli. Alléluia. Kofanda na lopango ya famille eza likama nkolo il faut tombonzela nkolo tomema biloko epa na nkolo mpo nkolo asimba mitema ya bato mosusu oyo baekipe na biso mosolo ome moto mosusu abia leka moso nasomi lopango eza boye te eza boye nga nabanda na epa na nkolo soki nalingi nzambe asimba mitema ya bato nabanda epa na nkolo. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, situation oza na yo kola bito banda epa na ye mama mema sima mema babrike awa totia pavement awa tobongisa mema tobongisa sika otandi naza kotoka mpona ni chaleur tobongisa awa totia plafond totia baplafonnière ete mopepe ezwaka moto nyonso. Alléluia. Mais comme ça so tozali na bandeko na biso baza na mikina pota ye na Congo aluki asambela na biso loba amen. Loba amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais tobongisa tosala malamu mpo na eklese ya nkolo toza kotala kaka bandako na biso bote aporte eglise ndenge ezali obina katalaka awa lema beke toza na nzambe ya solo mpo na nini soki nzambe te nde mwa biloko ekende te na aporta boko na porta malade ya métallique ekota. Alléluia. Alléluia. Ntango kosala bongo yawe nzambe akokende kosimba mitema esika olingi ozwa mosala ozwi mosala ake kosimba esika olingi ozwa libala te ozwi libala. Alléluia. Mes frères et mes sœurs tala estras alobi ntango nazwi likanisi nakei nazwi naki kotonga ndako na nzambe tala roi Darius ndenge ata koyebisa ye alobi napesi ordre bopesa na Esdras bopesa ye baor badiamant bopesa ye baminere bopesa ye mbongo. Alors abi Esdras toka naza kokomela nga roi naza kokomela yo soki osisi kotonga ndako na nzambe obongisi yango otia yango malamu mbongo ekotikala badiama ekotikala sala na yango ndenge olingi na libota na yo. Alléluia. So ondimi mon frère nzambe
bakopesa yo mbongo na koleka bokozwa abondance po tango pesi awa ebele tika epe na ndako po obika na libota na yo mais lokola yo linga kopesa nzambe te tala maboko na yo tala lelo ndenge oye omemi offrande combien offrande omemi combien omesana ata oza na $100 na poche offrande na 500 francs toyebi yo nzambe ayebi yo omesana ata mbongo eza kosopana offrande na 1000 francs toyebi nkola yebi yo alleluya changer lelo changer meme kopesa na yo changer ndenge ya komona mpona mosala na nzambe changer ndenge ya kokabela nzambe changer ndenge ya kobongisa mosala na nzambe nzambe alobi ntango kosala bongo ya kopesa yo na koleka po ete oyo ekotikala eservi yo na libota na yo. Alléluia. 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 Voilà la seconde saison. Voilà la seconde saison. Dieu c'est un Dieu de principe. Celui qui sert pour sa chair, il moissonnera pour la pollution. Mais celui qui sert pour l'esprit, il moissonnera la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Vie éternelle, et banakawabi awa. Vie éternelle, au-delà de vie éternelle de Mandagawa. Ceux qui nzambe ozu vie éternelle au côté de la providence na nzambe. Nzambe akomi kolesa yo. Nzambe akomi kolatisa yo. Nzambe akomi kosa. C'est-à-dire makambo nyonso kosa na sela moyo ekoza kopambolama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nana ninga côté la providence na nzambe. Providence na ninga bake nzambe tanga la muki na tongo. Alobi siko na ninga na kabila bato mbongo. Parmi batanga kanisa hapa kabla mbongo ifa nzamba bosa na kayote lo amen. Amen. Ona providence nzambe ya Bwana. So nzamba bi nani na disco na mona na kabla batu pa lupango. Siko nzamba ba abi ange. Parmi ai comment la liste kuna comment peut combo ya bosoki. Alléluia. C'est au côté na providence na nzambe. Nana lingi à côté de la providence de Nzambe. Nzamba bosa na kayote, Nzamba kanisa kayote, Nzamba kanisa ota moyoso. Nani mutali bosa na. Ah mutali bali nani. Ah c'est pas là que ça gauche de, là ça droite. Loko ko Nzambe, ko ipakura ka bote à droite. Eza droite. Kandate suwa. Te mutali bosa zangai. Tika Nzamba pakura ko bateni sur le boko na kombo na Yesu Kristo. Loba amen. Loba amen. La seconde saison. La seconde saison. La seconde saison. Baninga bayaki semaine mobimbayo ya bitu. Je crois na sukiawa qu'on détenir na de goto bengaki pour to dépasser temps na été de sukiawa. Wazana matoi ayoka. Wazana matoi ayoka. Wazana motema abomba. Oya ninga salela asalela. Mais to kena Deutéronome chapitre 28 wabi naza kopesa bino toli. Na tie liboso na bino elakameli mabe pe kopambolama mais na sengi na bino na pesi bino toli ete bopo na kopambolama pe bokende liboso bopo na kopambolama il faut za moto oyo oza kotosa mobeko na nzambe il faut za moto oyo oza ko appliquer ba précepte na nzambe bitina na nzambe pe oza moto oyo okoza assujetti ete nzambe akodemere kati na yo pe yo okodemere kati na nzambe na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Donc telemi na kombo na Yesu. Frère bien-aimé, au principe sur le hier. Nalingi nanga mot de passe Pona banda kona bige. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Ok, voilà. Oui, madame, on a émission.